Shalom chez vous, shalom, tozali na émission spéciale ndenge na lakaki bino sortie à Fakumputu, arrestation ya moko bactérie à Fakumputu et tolingi to développer makamuni ezoleka na mboka esengeli ozala branché pour oyeba makamuni ezoleka na mboka tolamukaki na tongo je crois ba news yango oyo bino ozomona oyo bozotanga eza journal ya Infield ekomi. Alors vous en avez na Facebook na bino soko lingi kokota koti obeti na www.infield indépendance je crois ezawana ezali ba information. Thierry, ce beau garçon, cet évangéliste, ces mignons garçons que j'ai connus, ces calmes garçons à lobby bakomi awa ba lobby Thierry Kindundu 30 ans avant d'aller na Aero District na Infield azwaka basi na kati ya van na ye na butu na Edmonton pe na Tottenham ba publiaki yango depuis vendredi le 27 février oyo ezalaki bongo news oyo esalami. Alors bakateli 18 ans ya prison moto akomi yango eza mindele ezali eza journal ya Infield indépendant bozomona yango Infield indépendant eza te ko bato baza mitema mabe na bango eza te ke bato balingi bango te et puis titre nango munene ezali bakomi sexual predator donc prédateur sexuel donc ozotanga yango yango wana. Alors tango proverbe aye awa avant nakota na masolo oyo esengeli na bino soki mondele a publié boye esili mpona yo ndenge balobaka na lingala biliaki yo bikoki, c'est-à-dire que obeta 18 ans mpona na cas ya viol bakitisaka te ozobeta 18 ans elere obima mosala eza sauté CRB na yo ebebi crédit check no ebebi vi na yo ebebi elere obima bakoki okopusa so pembeni na bana te. Alors likambo nini eyeli Thierry pourquoi se comporter bongo et so totali investigateur asali likambo wana bomona komona eza na se arataka te ye soki batie yo na nsima na ye batie ye na nsima na yo esika nyonso yo okokende epai nyonso yo okokende vi na yo ebebi mpo ye akokanga yo. Mais naza intéressé pourquoi parce que Fakumputu ezobima eza pour la première fois nalakisa bino film oyo tokokatakata bomona rôle Thierry ajouaki bomona rôle nini na joué na temps moke tokutanaka na Thierry mpe bomona révélation nini naza nango mpona bino bacongolais. Merci tolanda Fakumputu sikoyo tolanda ngo. Premier film congolais à Paris. Film des messagers pour un 30 Didier Song. Production Didier Forme. Exclusivité, il y a un premier film congolais éducatif, Fakumputu, réalisé par Didier Forme. Bactère Nabino, Bangwana.
hommage à Nyarkos Lengansi. Voilà, Manchester. Stade City, Manchester. Omoni kombo ya Thierry. Celui qui sait qu'il fait froid, dehors il a neigé, et aujourd'hui ça va encore griller. Ça va là. C'est quoi? Je vais travailler, donc tu le sais.
Thierry ye azojouer nanga tozongela Thierry ok tozongela esika Thierry sur le zolo. Irma watu princess wa mabanzo wana. Biso va venir en moto. Bengala petit on a petit on a éprouvé de père, on a père à poufa canon, on a éprouvé de père. Orphelin de père et de mère. C'est pour la petit là. Le petit on a éprouvé de père et de mère no moninga bo. Donc ba buloka ba mato na masa na titi. Donc bukiti. OK. Asuba yebela. l'examen bango po tozwa côté Thierry azali eza filme na ebimi te tosali yango kaka mpona kolakisa bino relation nini nazalaki nango na Thierry mosala nini nasalaki na Thierry nazo regrete ke Thierry likambo boyi kwela ye epesa biso mayele toleka kosauve baoyo mosusu baza na kati ya situation oyo. Alors eza film Fakou Mputu ozomona baterre nyonso baza na kati eza histoire ya motu azalaki na poto asalaki eloko te atindaki eloko te na mboka ti barefulaki ye ozomona baepela bavue de loin
acteurs surtout bazali et aux amalans. Donc au balabala la biso na machina Oki ninga basi asanzi ke l'idée va former. Moi je trouve que vient dans un grand prêtre. Bon mon petit na kata bakini. Mignolo ba kuti ate. Abouati ete mais asanzi. Ayi mele parler comme mobimba. Ba former, l'idée va former. Moi n'entends l'idée va former. Non, bilo wala bien ngai. Donc bon mena victoire. Comment on peut se soigner? On a fait là-bas on dit matin à lui, on tente la côte de voir la mise en forme ici. Oh, maman t'as tout d'accord. Maman t'as tout d'accord. Maman t'as victoire. Oh, mais lui aussi gagne. Le travail, le travail. Dieu va sentir par quoi. Non, on va essayer d'avoir une grande présidente. Non, pouvez mal, ma non, c'est une alone de l'eau, mais la forme de tout. Mana isa gibino na solo ya bana no na changwa na si chaque le plan au la technique dans la professionnalité dans l'équipe locale nous sommes dans une équipe qui donc c'est déjà pas wani yo bana ngola sibo bana Luanda ya saba nini bana peta nini toka watu bana ngola ditikadi bana ngola ya bango bayebi libanga bayebi forme te omona nini nakimisaki moninga na bango ate biso za bapeta dante okwanda oyebi napenda mpe mo boye olula ntomba baya na flat na momi na ye olive tomba baya mpenda na flat boye na kote ouverture nga forme epa na ye na kote na kati na peta bilamba mabende nakola penda bilamba mabende ebi fe one akwa bima akota asambela namona bia ye na idéologie gondo ono apesi na azaki na ngai ya mwana nene aotela mama bitade balakopeta balakopeta mamakunali yo bena niki so omi sigi bapazi bango mabe po awa na les valeurs qui n'ont na forme quand on s'est pris pour la tambour mais là ça va pour ça Yaya, motala mo boite, oyo basongo ngona bekai oya obima. Vous êtes Eliodia, Victoria contre viva la musique à la Lubumbashi. Bon, les mené à Beta, il y a un mot, allez à 3 fois. Allez à 3 fois, allez à midi, allez à 3 fois. Vous allez à terre. Et puis, on a la tête, on a la tête. Je me suis oublié, mais on t'a demandé. Ibet Magia la mwana Suisse. Ayabu, na bimela na fara bonabi. Ibet Keba. Bana mwana chika, alengi na kiti place na la gizana, afoti.
natala boye abimisa proko mpenza to beka etelema benga bile naokumba te nakenda mpenza mokoto arafia oyo mena ozala na okoma na mikili te mena bafomu otata ona mikili ngasi nako mikili nakolata kaka na faubourg saint honoré afasa ndako ya président ya france oyo akoti bajour gana nga penda donc tisi abeti lelo nga na petango lobi tiso ya lelaki lelo nga na petango lobi tina kokima bwa yango kala te masa konga na ngati na message pas petit na nga chuchu mon langue chuchu donc maman na Kevin komela lettre mais ba mingusu boti bwana mingusu te ponga biki mingusu te poka ya mbanga ya nandela boga bada mapoka masa na bino oyo Oh baba na biso na Masina Bekatef. Est-ce qu'on a écouté un chéri? Il faut que la bapongi bien. Tu aurais une nazo na quoi ya zo volant. C'est pas grave prêtre to kumba pa pa. Oh mais chéri yo ne yo la mto na baki bato. Na ote mo bandaka la petit frère fallait yo zo volant tala na nga okumba na bamboko te tala biso to za fiché ambila balanda landa biso to na ngo okumba te. Yo nazo ya oza na kwena yo wana. OK nazo ya wana ngana chéri ya. Na pesoka to le comme. OK merci petit frère. Moi la malamu na éviter pourquoi pourquoi na bato toujours. Ozala toujours na ngapo ngaba volaka mokulu tala doki saka. Bila bo récupérer ngawa donc ma bébé bila. Ah ba bayi go luka do tala ba mato. Na beti ba mbole bele ko to doki ala te do so ba récupérer ngawa. Ba tout petit frère. Moi yaka na monyo déjà yaka ya bo so volant comme ça to continue. Ils sont à Karobe ba to so. Bisoza bakarobe bana bamboko ozo mbila suna na kara kasi boye. Chéri yeyo. Merci Thierry Yewana Bandeko ezali pasi Thierry Yewana azalaki frère oyo to collaboraki na ye, c'était lui qui conduisait les kinanga tozalaki na ye mwana malamu. Mais awa pourquoi Thierry lelo azokende 18 ans en prison comme prédateur ya nini to tozobenga bango bato ba pédophilie to bato oyo mikolo oyo babimana bana mike. Ils ont un problème moko awa na kati ya communauté na biso oyo nzamba atindaki nga na bando sala ba émission pona kofongola bato miso. Alors tozwa epona eza émission moko biblique ezaka extrait ya film bomoni. Alors eza pasi mingi tozokende na 2 Thessaloniciens 2 ezobisa biso boye ezoloba
2 Thessaloniciens 2:7 lobby, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son événement. L'apparition de cet impie se fera par par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont cru au plaisir, à l'injustice, soient condamnés. Donc, nous avons faux pasteurs, nous avons faux miracles pour vous croire la vérité, vérité, alors, Thierry, c'est un jeune frère, en tout cas, nous avons sa témoignage qui a moi la malam, mais il s'agit que Thierry a quand même il a le système, il y a Bouzobate à Satan, dans la vie en Angleterre, et puis bango a un problème familial. Awa nazo betant que pasteur, nazo ba pona ko sauver, nazo ba pona ko critiquer. Ezo salanga parce que jeune oyo awuti ko bala azana bana mibale a tombé na biloko boye. Awa nazo sonner alarme parce que Thierry aza le seul pasteur, Thierry aza victime parce que ba pasteur ebele ba sala ngo na uta ekoloba ke impidique bakanga mbalebele Aimé Nzubila mbalebele abimakana ba mama na bana na bango na l'église et ba pasteur no soba ibe ba bomba Tibwa abomisa mutu tuuta ko kunda mutu ane passé pour abotola ki mwasi ya mutu wana pe mutu wana ayi komi bomananda ba mwasi wana oyo muyombe gauche bomba kiye tino moni ba tomboka ki ba gaba ya ko kitelanga na ndako pour na yebi ba vérité wana. Alors toloba nini na ba aventure ya Eva, aventure ya nani ya Marie de Nuit Nunes abala azaki camarade à l'écaisse à Kenandor à l'écaisse abali moi ça l'écaisse azobi masuna basi mususu et puis moi so na tilelo l'écaisse so azana posa na ye akuta na ye donc poto za na kati ya communauté parce que tozana ba faux leader na chaque fois ba faux leader bazana communauté ba victime ozala ba maman bana pe ba esprit faible. Alors Thierry aza un jeune frère akoli bien azali bien mais akoti na au moins na mboko so nga na yakite lisumu ekoma normal ba pasteur ebele à l'église ebele bazala ta misala mabe lelo oyo touti ko solo anaye awa touti solo na pasteur Égide Akwaba oyo azako sama na la gloire ayebisi nga ngolera landi témoignage ya Vieux Thomas sœur Vieux Thomas zo panza Vieux Thomas abi Vieux Thomas il y a 15 ans ayaka na ndako na ye na batala gloire bayo kangendoki na pasteur oyo ya nani Ogi oyo ya Igo oyo azana Birmingham siko akwa batuni ngai ke boyaki yo Igo na sakayo saboyaka na ndako ne kokosele makambo kazandoki pe bokutaki mbebe na uti obota maana un mois bolobaki mwana wana kosala 6 mois ta kokufa azo informer bino ke mwana wana lelo azana 15 ans et que lelo yo na mwasi na okomolo Sylvie bosali 15 ans bozobota te mais obosanaki ke lelo yo koselaki makambo Sylvie akei Angola nzoka kokutana na mobile nakala lelo Sylvie akimiyo ake na France wana angwa ba mutu ayibisinga na biso bongo parce que yo na sakayon saboyaka kokosele makambo ke azandoki tout simplement pour bo virer l'église ayaka susu église te. Alors omoni buzoba nini eza na kati ya communauté omoni ba pasteur boni bazokamba bandoki patriarche kutu Birmingham conventry grand sorcier donc comme normal mangembo basote ya bino babimaka na nzoto bakeko supu abotisi na infield kaka wana na kati ya infield bakoma obenga ombandaka buzoba eleki na niveau moko bato bazomona ngo normal. Bien aimé Thierry lelo azokende na prison 18 ans fi na ye baby azali victime ya ba faux pasteur
azali victime ya makambo na communauté, azali victime ya bokambi mabe ya ba pasteur a parcours, azali victime ya ba sataniste o ba koti na église na puissance ya miracle ya lokuta po ba détruire bino. Tolo ba nini lelo na Baudry o lelo akima na Birmingham azaso na Londres te, likola bimi na basi bato lelo Baudry akima na Birmingham. Tolo ba nini na oyo tozo benga lelo azo kokamba église oyo boyanga abimisi même mwana na ye akosa kakendo kutana na lola eputana na lola mwasi azalate mobali azalate mais boyanga aza serviteur ya Satan azokosa bato na Jésus les amis de Jésus pona kostorke bato pona koyiba. Toloba nini lelo na combat spirituel na Londres, toloba nini lelo na bato lokwa ba Johnson oyo baza kotambola baza ba PD bazo tina ba message ndenge basakuplaka na mibali. Communauté na biso eza kolala, communauté na biso eza kobeba. Chéri, jeune homme oya kitoko, jeune homme oya calme, jeune homme oya mbakanga bien, oyo na ebisaki azala toujours pembe nanga na ebita kimaki pona nini tala lelo abimi victime ya bato aza un évangéliste, aza ye moko te tozala ba évangéliste ya bandoki même lelo baza na l'église, tozala ba évangéliste ya mabe to bandana no na famille na bango. Les caisses oza ya na ye, azali promotion ya ba Jean Oscar Kinzamina. Tala via les caisses. Les caisses avec qui ça qui tient comme garde corps ya Sakayosa pour que Nangola abali combien de fois azo sala bavanti combien de fois ya moni na libala na ye oyo akende ko kanga lopango to boye ko kelingana na ikanga parce que to yebi que les caisses azana mwasi mususu abimaka na ye na côté ya London na aéroport à Heathrow na Londres. Alors, tozwa Mick oaza pasteur yaya na bango abalaka mwana le regretté de baba lelo libala kufa Mick ba vanti ko kabwana basi mais aza pasteur ça dit likambo ekweli bango eza likambo ya famille mwana bato ya mutema malamu oyo alane victime ya makambo oyo zolanda bango nyonso to ba famille ngo baluka nzambe soki bolinganga malamu so bolukinga te etali bino parce que nazo ba makambo yali eza na ba pasteur ebele so nzambe akom ko bimisa bino poisa parce que nzambe atini basali na ye proverbe alobi pasteur Zubila alobi ba pasteur ebele ba dénoncer makambo zo sama lelo na Angleterre mais botiaki tembe ba fruit yango chéri oaza mwana malamu chéri oaza mosali na nzambe solo akoti na système wana et détruire combien de ba pasteur bazobotisa bati ya bato kende na Irlande kuna Rema azali bras droit ya impidique. Combien de basi ya bato abotisi, combien de bayembi, combien de bana bato abimi na bango et comment normal awa na Manchester Jean-Claude abimi na basi combien boyebi on na banda kuna bino ke abimaka na basi ya bato mais lelo bato ko konsidera ko na église wana to ke lokoloba awa na Rema pasteur wana abimi na basi combien lelo na moni batindeli na reflect azoyamba Chibwabwa o aza sorcier azoyamba Aaron o ya bimi na basi ya bato abebisa ba libala Louise na René azwa René akopesa camarade ya Louise bakendane na Angola na kati église et puis bandoki nyonso ya Afrique du Sud basangana na église ya nani ya oya mibengaka Aaron le Palmier oya mibengaka Aaron le Palmier bandoki nyonso Afrique du Sud kindoki nyonso tuna ye moko basangana kuna babi baza église bazopesa bato ba diplôme et tout nazo sonner d'alarme. Thierry n'est pas un mauvais mais Thierry azali mutu apoyi na système mboka oyo nde esali ende ngwana système mboka oyo nde BBC bien aimé tokomi na tango bien aimé Satan aza kosala soki Sero Bernadette azopanza Sakayosa makamutu azobeza solo parce que Égide akwaba ayebi ndenge nini bakabwana na Sakayosa pe je t'apprends Sakayosa Égide encadraki yo en Afrique du Sud ayaki ko aider au travail mais 3 ans on a ko bomisa na mwasi na bana parce que oyaki na groupe abato bokangi ndoki pourtant zaki ndoki te akoya ko témoigner et puis ozala suka alors ndeko na so Thierry to bondela nzambe akutana na ye to bondele ke côté ake kuna eboma vie na été mais epesa ye à se repentir akutana na nzambe. J'ai vécu avec ses frères ayambanga na ndako na ye akumanga nazo regretter azane victime parce que ça problème à famille ça problème à système eza na kati ya mboka ba combattant ba somba bango ba combattant ba faux ba combattant ba passer médiocre bandimi médiocre bazoninga kolanda te alors to landa susu extrait ya Thierry ndenge to aussi sa partie oyo comme ça to silisa ezalaki pour rendre Thierry hommage naza de cœur na ye na botika ete to seka ete
tobundela ye parce que aza victime ya système. Thierry mwana malamu. Mutu totelaka mutema mukulu yango lobe nga okelana pale. Ozwi nini? Livre d'or au monde. Mama Kalunga. Papa, na moni toza la télé non, nazoyi na quelque chose dans la mienne. So meki kaka. Oh ndako na biso ndako na somela ba parents na nga na masina. Film eza na 2009 hein. Ah bazo tourner en 2009. Merci et zalaki bongo problème 30-30 et ngaki kaka kolobake Thierry azali victime ya système balobi soki il n'a jamais eu de mauvais troupes, il n'a eu que de mauvaises chefs. C'est-à-dire que l'église à Congo est malade parce que basi mingi lelo bakangami na hôpital, mibali mingi bazala ba prisonniers za faute ya ba pasteur impudique, lelo ba Thierry ba système wana, ba mona oti o mona ta pasteur moko olobate ni ko to bondela pona Thierry ni to réconforter bango, ba ko bomba po système na bango ya li soko moni bomba po babanga ba pasteur. Awa en tout cas nazoke no tia nzambe a témoin abimisa oyo nyonso to batamaki na mboko poisa ba pasteur o bali ko pesa bo moina bango pa nzambe te nzambe akutana bango pa bebe abeta bango a exposer bango pe ba oyo bazali bongo na kati ya distraction po balingi vérité te nzambe akutana na bango soki te lifelo ekomona bino ezalaki bon prophète 30-30 makila maïs ezali ko na bino merci bye.